il faut loba papa na biso aza innocent la makambo nyonso wana eteke biso bakomata totelemine mpona koloba papa na biso kobima bakobimisa Vital Kamerhe papa justice voilà bana mboka bana poto bana États-Unis bana Asie topesi bino mbote boyebi ke lelo INC parti ya Vital Kamerhe bazo marcher pona nini toyebi te baza na nzela bazale ebele bozomona bino moko bamususu baza na nsima kuna mususu kuna donc baza vraiment ebele na babalabala ya Kinshasa pour ba réclamer marche libération. Je pense il y a leader na bango Vital Kamerhe azali condamné à 20 ans de prison na tribunal de grande instance ya Gombe. Affaire wana ezalaki interjeté na cour de cassation. Bongo toyebi te suka ndenge nini, est-ce que baza confiant na cour de cassation na justice congolaise autour ba question na tout belango lelo na bango. Bomoni bimo baza belé ba cadre bazawa ba militant bazawa ba responsable ya UNC bazawa na bango to panza masolo lelo pour que boyeba idéologie ya marche wana. Ndeko bonjour. Bonjour Ndeko. Yebisa biso bozo marcher pona nini? Premièrement nazoloba awa ezali likambo moko oyo ya mutuya o tozolobela balongola nano ke INC zo marcher pona Vital Kamerhe oyo ezali ba dynamique bazo revendiquer innocence ya Vital Kamerhe. INC ekoti makambo yango te oyo ezali nouvelle dynamique de bozomona ngo etali ke na procès ya Vital Kamerhe acharnement ezali dossier politique tolingi toyebisa bayimboka oyo bazomona ke makambo oyo bango bazoloba eza ya solo eza ya lokuta o Vital Kamerhe ayebi eloko te dossier eza vide ti lelo zoloba ke dossier ezali politique sur base de quoi zoloba ke dossier eza politique? C'est parce que bakondanaka mutu na barimer te pièce contre pièce omonaki ke bazuji bakokaki ko démontrer te ki moyibi ya Vital Kamerhe yango tosengaki na cour d'appel akata atalela biso likambo oyo cour d'appel azosenga bapesa bango montant exact oyo Vital Kamerhe a détournaki na 57 millions. C'est pour cela ozomona ba jeune baza mobilisé bazo revendiquer innocence à Vital Kamerhe. Eza bongo te? Bongo. Eza bongo te? Bongo. Vital Kamerhe aza moyibi? Te. Miyibi baiba na mboka oyo toyebi bango. Miyibi baiba na mboka bayebi bango. Ndeko yo bisa biso okazu bon marché na bino l'équipe malamu mais suka ba condamner Vital Kamerhe kaka. Réaction ni ezalani. En tout cas, les journalistes, c'est simple. Ce qui est libéré bien la Constitution, la liberté est un droit. Mais l'arrestation, c'est une exception. Au score, lui, il va me la biso, il va se canisa pour la VK. Mais voilà, non, ata obombi, munda, nase ya mesa suka, et qu'on peut s'abattre, baromona. En tout cas, biso tant tozo réclamer, tozo le tout haut que non, VK azana innocent faire parce que tolandi biso nyos procès banda et bandeli tisuka to monite que un franc et longwa ke pa ya Jamal et ke pa ya Intel et longwa pa Intel et pa ya VK. On répond à la question ngate au cas où ba condamner ba confirmer peine wana bo sala ni kende na yebisa ki oke comment yozocha pusu liboso ya ngombe batiaka toujours ngombe liboso ya pusu eza le roi ko anticiper eloko oyo nano monite mukolo ba condamner VK o lukanga mais mukolo pe VK akobima luka pe ngai to lobela VK viva viva. Okay. Voilà, on ezali bana ba militant ba cadre ya parti INC ya Vital Kamerhe bomoni ba lobby ba zo réclamer libération à Vital Kamerhe to ba soki rosuka ndenge nini soki ba ko libérer to pe ba ko condamner. Voilà, combattant azali wa combattant makasi combattant moulayi ya pembe ya INC je pas repasser maloba na ye par rapport à marche à lelo. La ina lobaka aboye moko eza biso tout bana kini eza te que to c'est la sentiment pour la mboka oyo
likambo yo moni ke eza clarté eza vérité il faut loba papa na biso aza innocent na makambo nyonso wana eteke biso bakomata totelemi ne mpo na koloba papa na biso kobima tokosepela mpe tokofete totie justice na suka me mosala esalami me tonyongi na mitema noko eza lwa mboka toloba biso mingi te oyo biso toloba nzambe aza liboso mpe makambo nyonso ekóma na suka mpe tokosepela komata yesa biso marche koleka malamu est-ce que acte ya débordement esalama te te marche eleka kitoko biso toye mpona koyiba te kobotola te kopie te toye toréclame droit na biso toza mposa bitumba te mposa désordre te toyende kotambola mpona koloba ke papa na biso aza innocent tozosenga liberté ne c'est tout balobaka na bamarche ebele INC organisation monaka bainfiltre bayaka monaka bato bauti libanda bakoti boye batie désordre ekomi yo INC motete désordre bozwi badisposition nini pour ke boévite bainfiltre wana mpona yango no premièrement na première fois na biso na biso ya liboso biso mo toconsulte totali bato nini oyo toza na bango première fois les deux na ntwana bendisa bapolo na biso toza na basine na biso esike biso caméra ezotambola na nsima endisa polo na biso soki omoni ke bomi esali mabe wana toza na faute mais so omoni ke polo na biso te ndisi na biso esali eloko te seke eza biso te eza baparti mosusu na yingi nde ebebisa marche na biso voilà boyoki maloba kombata mwa crime oyo esala mwa malamu ala koloba nini nako un jour papa kobima tokosepela tokoyemba nga moko na krele ba wasika na bombi yango voilà ndeko ye mpe ozoma liloba oyebisa bandeko balanda biso partout bango baza bakombata il faut baloba bango nde baza mpena socle ya INC baoyi bakomarche na kimia nyonso mabe kozala te ndeko oyebisa biso réaction nao par rapport ya connaissance Vital Kamerhe ezani. Merci beaucoup journaliste. Ce que moi je demande, c'est la liberté et la Vital Kamerhe. Peuple congolais nyonso azosenga liberté et Vital Kamerhe. Et loko tozosenga tozana minga kolobate. Topele belé kolobate. Mais tozosenga minga liberté na ye. Un point un trait. Tozosenga justice atali selo makambo ndenge kendeli. Bamoni te Kamerhe azata na pièce moko te oyozola c'était azali condamné. Lokola ba condamné injustement, tozosenga liberté na ye pacifiquement. Yango ne tozo bomona tozo marcher tokoyiba te tokobebisa te tokoboma te tokosa ata lisasi moko bebeta te po tozali bana ya papa pacificateur yango ne tosenga liberté na ye. Merci beaucoup. Voilà moi crime moi c'est le gars INC ça la moi bien. INC viva viva INC viva viva INC moto INC moto voilà ndozo pe ndeko bazali wa tozolobela ma marche ya lelo en tout cas yindi na Kinshasa bana INC baza partout na ba commune nyonso batondisi bavenu batondisi bakwa nyonso ya Kinshasa bazo réclamer libération to pe acquittement ya Vital Kamerhe nazali entouré na bakombata makasa ya INC. Ok ndeko yopoza mwa liloba mpona marche ya lelo ba réaction ezani. Merci papa journaliste mongana diambo ya kutuba samu na bwala beto en tant que beto bana ya bwala elakisi nini elakisi ke lokola biso bana mbaka totelemi mpona makambo ya papa na biso Vital Kamerhe yango nazobisa bandeko na biso nyonso baza na mikili ya poto bapanga betu nyonso ke wapi baneka na kuwa munu bubu yake tsuka ya ngonde bubu samu na papa Vital Kamerhe papa Kamerhe bubu mambo nyonso yango manisa betango loma na bazuzi nyonso batuna mayela ba na kati samu na mambo ya papa banata una na toile na logique nyonso parce que betango ta la faute ke le vin banetu bana Rolanda mamba ngo banata ma bana betu bana ne bandeli tina tsuka betango mona kona sobo si ya nini ve hein et papa journaliste papa ka innocent comment le batwa meiba bambongo na bwale kaka na tangu nandi be ngumake o play papa betu zibula meso bana bwala betu zibula meso beli bika kuwa wana Kikongo bosenti ke na mboko balangue ezebele tona ba Kikongo tona ba Chiluba tona Lingala en tout cas tona balangue ebele. Voilà et ça moi bien batona biso monzembo mo animation tala INC parti au pouvoir et ça moi show Yemela na esengo papa Kamerhe aza innocent
Yemela na esengo Papa Kamere Zaza Inosa Yemela na esengo Papa Kamere Zaza Inosa Oza Inosa papa Oza Inosa Les saluts de Papa Vital Kamere Amba Amba les saluts de Papa Vital Kamere les pacificateurs Amba Papa na papa. Voilà, tous les peuples na basi baloba. Avant tous un cadre INPC INC plutôt dynamique. Maman moi il loba tu vu que bana basi ba bangaka makasi ko marché. Mais tout moni moi pembe. Ya kitoko azotambola na éviter abangité. Alobanga masasi c'était maman. Non, na banga masasi pour ani. Toyo soutenir Vital Kamere, to banga masasi pour ani. Biso toza un problème non mututé. Toyo marché pour na innocence à Vital Kamere, to banga masasi pour ani. Pour na yo Vital Kamere za innocent, ibi na été. Za innocent. Pour na donc toyo ko marché pour na Vital Kamere, mais toyo ko marché pour na Congo Mobimba, ba mona ke Vital Kamere aza innocent. Pour na yo ba élément innocent nango, ozola ki sa ke Vital Kamere za vraiment innocent. Bon, so totali ba dossier nyonso oyo ba justice ebimisa ki pona Vital Kamere. Et lo moko te laksi ke Vital Kamere ndem tayibaki. Parce que bazalaki ebele. Et lo moko te laksi ke Vital Kamere ayibaki donc. Ezo prouver innocence na ye. Donc tozo marcher pona innocence à Vital Kamere. Voilà, bazo marcher pour la libération, topé acquittement à Vital Kamere, président national, il y a UNC. À cadre makopé il y a UNC, il y a un mouvement dynamique contre l'injustice. Donc bango baza ko combattre l'injustice na mboka oyo. Moko yisa biso bozo combattre l'injustice. Oh bino bozo na coalition na Félix Tshisekedi. Ya loba qui a érigé état de droit. État de droit au yibi bakangio. Au sel mabe bakangio. Bozo combattre l'injustice. Bozo ko se contredire tena ali na bino ni Félix Tshisekedi. Bon, na Rolanda, c'est comme si depuis Kala, Yozomona réincrimination avec un Maramo. Surtout le but nouvelle dynamique Kamere, c'est contre l'injustice. Parce que tout le monde a que non a dossier avec zéro. Admettons que yo lelo, Maramo est comme élevé que comme Elio, tout le monde en a. Yo robin en justice, toi injustice. Ceux qui toquent en matière pénale, sur le but que non, naïbi. Il faut accusation ou bien soit preuve dans la matériel que ce type ici a déplacé de l'argent pour que Amemango et Sika O. Mais ce total bien tout le monde est remonté. Yango biso. Bimisi idée ya la nouvelle dynamique camériste tout d'abord parce que tout ça ba camériste du sang yango to lingi que non injustice est à la source na moka oyo té parce que tant tout ba état de droit ce n'est pas seulement quand on arrête Kamere to ba arrêter président national la biso né yango to état de droit non yango biso to bi non VK Azali Koba ya état de droit té ce balingwa meka ko salango ba ke noluke pa ya batu mususu parce que VK Azali artisan ya état de droit o tozo lobela na mboka o. Alors to lobela mobilisation tout le monde va te belé a to bite bo sali nini est-ce que vous pensez que ba mbongo po ba tonda boye ne ba tumusu ba pesa ka to tanga kombo te ba partir na mususu mobilisation de eleki ndenge nini. Bon omoni to lobaka lo moko ke VK taza na prison mais VK zo vivre na esprit ya batu. Mais ce que le biga qui mongo kabwani kaka yo so pour le bipe mongo kabwani te kaka yo mais ngana yebi ke netoza biso tout toza ba camériste la preuve année yango omoni nouvelle dynamique camériste contre l'injustice ça veut dire que non mututu o azali awa o bomita na ye batiki bana na ye na bandako parce que toza ba responsable mutu moko taza irresponsable awa azali ayebi ke non nena ke na ke ko soutenir président national donc ça veut dire que masolo mongo sala boulot rozwala mais pas maboy la réalité parce que mo VK a travaillé à arrache-pied til le comme le niveau haut alors biso peut toujours que nega na même moral parce qu'il est le grand pacificateur na sens wana ndena kolo voilà bana moka bozolanda UNC bazali vraiment sur terrain na osenga na cameraman na ngai Feli abakilanga ba image ndeko yebisa biso to kutibino awa botondi boye na balabala boyo sani bon toye ko marché pour réclamer état de droit et l'ingoloba justice équitable pour na mutu nyonso hein
toyebi ke président na biso azali kuna na kati ya nini ya makala procès ya liboso elekanaki na kati ya tribunal de grande instance ya Gombe lelo procès bandi en appel yango tolingi ke banzuzi oyo bakozwa mibeko balanda comment on dit qui disent le bon droit baloba mibeko ya solo bazala influencé te na iloko ata moko te tomoni ona chapele ko oza muta catholique te olandika caméra catholique ezali effectivement biso nyonso ba chrétien muta olobaka aza catholique aza te biso nyonso touta kuna ozolanda tiens comme ça un peu tozo biso oyo ezali nango signe ke nazali chrétien kozala catholique eza na problème te mpo mutu nyonso aza catholique mutu nyonso auta kuna olandi no caméra te ezaka mpoza chrétien te nga moko naza chrétien lokola président na nga national biso nyonso toza bachrétien mabe eza te mais lelo oyo mpe nalati yango en signe ya kolakisa ye ke je suis avec lui cabinet mobimba oyo ya ye cabinet ya président national toza na ye merci beaucoup gaz basombelaki yango mpo babeta bato te gaz basombaki yango mpona mosala mosusu polisi akosala mosala ndenge constitution esengi ye peuple congolais bazala te wana parce que mutu alobi wi mutu alobi mais yo aza mutu olandaki procès okoki kopesa biso monta exactement na mboka Vital Kamerhe ayiba to compte oyo balojaki mbongo wana to esika mbongo ezali bapesa biso borderon bapesa biso compte epuis balakisa biso misolo balakaki biso 4000 pièces 2000 pièces tosengi kaka moko yango omoni biso toolata biloko oyo dossier vide pièce contre pièce balakisa biso ata pièce moko te Vital Kamerhe esika nyonso alekaka atikaka marque na ye oyo ekomi marque Vital Kamerhe na prison bachange teni mosusu parce que ekomi teni ya Vital Kamerhe nous c'est le peuple qui parle bachange teni mosusu oyo ekomi teni pièce contre pièce la marque Vital Kamerhe bokolatisaki ye yango bakanisaki bakohumilie ye bakanisaki bakosisa ye mais batapo à côté nous sommes là nous sommes des Congolais tout Congolais a les mêmes droits que autres Congolais.
biso tomoni awa ozoluka nini obomarche mpo na nini papa biso toza komarche mpona kosenga libération ya Kamere tozali awa problème ezali justice ya solo esalema bakangaka mutu oyo bokange na preuve po biso tomoni dossier moko te kozolakisaka Kamere ayibi mbongo yango tozosenga libération ya Vital Kamere balibere Vital Kamere po dossier moko ezolakisaka Kamere a détourné mbongo ezate détournement intellectuel na bao batanga droit bao baeba droit mbala liboso toka ke détournement intellectuel ezalaka na droit bongo soko babimise te bosani papa tokokontinue kosala marche ti bakobimisa Vital Kamere papa justice na biso ezali justice moko ya malamu mais il faut bazala na preuve pour depuis procès à Vital Kamere bandaki totikali komona preuve moko te to signature moko te oyo ezolakisa ke Kamere a détourné mbongo yango biso bakadra INC bamama ya INC bana ya INC tozosala marche ti bakolibere Vital Kamere ndeposa na biso ezala libération ya Vital Kamere. Ok ndeko otie nini na elongi boye eza nini bon moni oyo na tie ezali kolakisa loyauté na fidélité na président national na ngai docteur honorable Vital Kamere yango wana na tie bapembe oyo ezali signe ya paix pembe ezali signe ya paix ezali signe ya liberté ezali signe ya joie voilà un peu pourquoi na tie banini bateinture oyo ya pembe elongi parce que moi liloba par rapport ya condamnation Vital Kamere eza nini bon ndeko na ngai toza intellectuel nini jugement ya honorable Vital Kamere ezalaki na pénal boyebi na pénal il faut kolakisa bato bapreuve donc visiblement comme ça bamona bapreuve nde bokoleka na kokondane mutu papa oyo tokutaki komona wana ekamusaki biso donc bazali koluka bazosala baramification donc lokola kobambabambabamba makambo mikemike mpona baconstituer infraction donc vol intelligent toyebi te soki na mboka nini ezalaka papa donc moi j'ai 52 ans donc détournement intellectuel mbala liboso nayoka yango papa na ngai donc ndenge tozali awa tozosenga eloko mosusu te papa ce n'est pas eza menace te mais tozosenga kaka balibere mwana mboka Vital Kamere sa place n'est pas au CPRK place na ye ezali na babiro VIP asala mosala mpona intérêt supérieur ya mboka na biso Congo point bar eloko mosusu ezali te ndeko journaliste. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Moko toyena yo lobana ozani lobana batika papa batika bima batika kokolo toya bwa papa lokita grenade, on tourne pas de la grappe. C'est quoi tu me dis? Il ne pas vous de faire la quel que soit le problème? Discipline. Comment procès moko nul parce que jusqu'aujourd'hui là nous bayebisa biso te Kamere ayiba montant nini balakisa biso te signature a signé papier moko bima na banque
s'il y avait détournement, il y a eu plein de gens, le ministre va signer un document. Pourquoi seulement Caméré? Il y a, vous devez comprendre, dans ce dossier 100 jours, non, ne chantez pas mal. Balobi va toujours dans un dossier à 66 millions. 66 millions dans le dossier à 100 jours. Dossier Mzouba Bimisi à 48 millions en 100 jours. Même si il y a 48 millions, 48 millions, ils appellent la preuve de Baïba, après si 20 ans. Oh, Moussoussou, il y a 66, après ça va 3 ans. Est-ce que le dossier est normal? Ce n'est pas normal. Je vous assure, Caméré est là, Aza calme. Aïeb Sakibino, il est un homme d'État, il ne fera pas de déclaration bidon, donc il est là, il observe. L'avocat n'a pas la confiance dans Bango. Oui, à Libana, ça va, c'est un moment important, tu aurais sabi quoi. Bazali et Belé, on ne sait pas citer le nom, mais le peuple congolais, ils ont un politicien, un homme d'État à la personne de Vital Kamerhe. Nous sommes nuire de la vie politique, mais ça ne sert à rien. Au lieu de avancer Mboka, ça ne sert à rien. Peuple congolais, Kamerhe, c'est l'un des politiciens qui a le développement de Mboka. Oyo alingi ke Congo okende liboso. Oyo kozwa occasion kotanga ba livre. Oyo Kamerhe sala pour comprendre qui est Kamerhe. A dirigeant Assemblée nationale, boyoka jamais vol. Azala ministre de l'information, boyoka jamais vol. Azala qui représentant, il y a RDS auprès de Monique à l'époque, il n'y a pas eu de vol. L'argent ne lui dit rien, lui c'est son peuple. Il travaille pour son peuple. Voilà le message que je peux donner au peuple congolais. Bon, ça a bien calme. Sabino Kamerhe a dit combien à la prison. Pourquoi? C'est un dossier purement politique. tomoni awa ndeko oyebisa biso bosala nini awa bozoreklame nini? Bon, lelo tozoreklame liberté ya président na biso national ndeko Vital Kamerhe parce que bakangai innocent ayebi eloko moko te mais Kongo moyini alingi kaka apini mwana mboka yango tomoni keno banda jugement ya président national ebanda kosamba tomoni preuve moko te loni ne baprouve biso te keno président Vital Kamerhe asimbaki mbongo ya mboka oyo yango moni biso lelo todeside tolobi keno en tout cas trop c'est trop va libérer président na biso. Ok, merci beaucoup.
Bana Kin, bana Congo Mobimba, bana Poto, bana France, bana ya Belgique et États-Unis. Binomo Bomoni, vérité universelle, les sur le terrain. Pour couvrir événement malamu. Nous avons des militants ya INC, ils ont marché pour réclamer acquittement ya Vital Kamerhe. Bomoni ba image, ba tondi et belé, ils bien encadré parce que la police est non pour jeter des gaz lacrymogène. Mais pour encadrer marche. Donc marche dans le Kamala, on a kimia nyonso, ba casse zalité, ba pillage zalité, ba acte de vandalisme jusque là ils ont monté. Nous espérons que Manson, Matamboli malamu, bongo ceux qui vont se faire une émission nabiso, ils allaient grâce à boss nabiso John Simao, ou attaquer bon moyen en jeu pour que tout descendre sur le terrain. Pour couvrir l'événement Mounienne et Salamina Kinshasa, militant INC marché pour que réclamer acquittement à Vital Kamerhe. Na pesbe mote na cameraman nangai Félix Changani. Cameraman na Moulaï Félix Changani. Yaza ba image à poto, ba image à tokos. Nous bon moni ngo bon vivre vraiment bozo vivre à live déjà. Na pesbe maman Micheline Mote depuis Sikazali, Nzamba Pambolaye. Na bien akima la maman nourricière parce que yazali pe sa biso blogo ya roli ya mokolo na mokolo. Na pesi mote na Linda Bokomola waswa, na pesi mote na Sarah Kamalandwa. Sarah Kamalanda moi ça pembe. Na pesi mote siko zali. Na pesi mote na Emmanuel Uyatu, na Michel, na Evelyn Tosanga, na bandeko na nganyo so balinga ngai batala ngai partout. En tout cas na pesi mino mote. Bon mon événement bon vivre en haut sur le terrain donc Kinshasa Yindi Kinshasa Tondi et Tondi bino bozo mona na ba chauffeur ba ole kananzela bazo loba donc ils a bongo bana INC baza sur le terrain pour na ko marcher bongo biso na bino to mona ni nemba la sima pour to continuer ko